tozana ba maladie neti ya diabète. Hydroquinone azotambola na ba produit ya corticoïde oyo ezala na ba pharmacie ba tubo bosalelaka. Hydroquinone azokende ti na pancréas. Hydroquinone azobebisa pancréas. Pancréas za bololo oyo ezala na nzoto na biso wana organe wana epesaka bololo na nzoto. Aki abebisi yango sucre bandi komata yo na nzoto nde okomi diabétique. Produit chimique nyonso esekilaka l'estomac. Produit naturel nde mutu esekilaka l'estomac. Produit chimique nyonso ebomaka. Excès ya produit chimique nyonso, produit pharmaceutique nyonso ebomaka. Parce que excès ya hydroquinone tango osalela yango ekendaka na makila. Tango esirkile na makila nzoto mobimba. Et dépendre na ye hydroquinone. Ce qui a mon iné place à Okeva dans la matrice, avant la matrice, a créé sur cancer, il y a utérus. Ba mama ebele o bacha bachoko. Ba mama ebele o bakoma ngebu bangela, bakoma éclairage public. Et ba mama na bazamba problème ya kobota. Pourquoi? Parce que hydroquinone azokende ti na matrice. Ja hydroquinone azomema ba papa na cataracte. Ba problème ya misu. Parce que yemoko hydroquinone a soit canamisu. Et tant que soit canamisu, on va comprendre, a suivi misu comme rouge. Et 2, 3, 4 semaines, 2 semaines, au moment hydroquinone a possible fait na yo comme un problème ya cataracte. Ça ba maladie externe. Bisonyo soto yebi ba tampon. Oyo zo beta ba maman na elongi. Ba papa na elongi. Ils ont dérangé vraiment la population makasi. Ils ont même la vergeture, surtout des produits cosmétiques. Ils ont même des produits cosmétiques ou pharmaceutiques, ou des tubes, ou des salés laka. Ils ont katabandouta, mike, nanzoto ya maman. Et yango biso to déclaré na Congo mobimba totika choko parce que ça m'a bé. Toi as un peau sensible à salé langola, mutu azana peau grasse à salé la mugola, mutu oyo azana peau sèche à salé langola, mutu azana peau mixte à salé la ngola, pas de problème. Donc tozana ngola oyo za papaye, tozana ngola oyo eza traitant. Hydroquinone eza mabé. Totika choko. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna, na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga e. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe ya Papa Moïse asayilinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnie Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie.
a changé nyonso. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko yokaté. Il y a deux rendez-vous dans l'hôpital ya Minenen. Baibisanga Eko yokaté. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka nakangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout dans moto. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a une sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bola. Ou tout simplement d'un pote dont la peau a été calcinée. Milo, eau de javel, pierre noire. On a plus apporté de problèmes dans nos familles que le sourire. Aujourd'hui, il est temps de changer nos habitudes en vue d'assurer l'avenir de notre peau, de notre vie. Votre cabinet L'Orisien vous propose des produits à base de plantes naturelles qui ont été utilisés depuis le commencement par nos ancêtres. La gamme Ngola pour adultes et bébés, nous avons créé aussi pour vous un savon très puissant, Sabanga, et la solution à vos problèmes de la peau. En 6 ans de l'existence de cette gamme, nous avons des témoignages qui nous rassurent que nous sommes dans le bon, et vous également, en choisissant votre marque, la gamme Ngola, vous avez fait un bon choix, que vous êtes aussi dans le bon. Dans le cadre de cette lutte contre le produit à base d'hydroquinone, nous allons lancer avec vous dans cette campagne Tika Choko, Salé l'Angola, qui nous appelle à changer des habitudes en vue d'assurer l'avenir de notre peau, de notre avenir et de notre vie. Pendant 6 mois, jusqu'au décembre, nous allons avec vous chaque jour dans le cadre de cette campagne pour vous amener à changer les habitudes cosmétiques, abandonnant le produit à base d'hydroquinone et de choisir le produit Ngola, qui nous assure la santé et le bien-être avec cette conférence. Moi, Richard Sita, je déclare ouverte cette campagne Tika Choko Salé l'Angola. Je vous remercie. Je suis à votre disposition si vous avez des... Ezoaki en pleurs parce que après colonisation, il y avait des complexes. Papa na biso nyonso o babanda ko sala na banda ku ya bamindele ele. Et à l'époque babanda ko sala là-bas ambi on a été ko cité na discours na biso. Et à l'époque babanda ko sala là aussi eau de javel. Maintenant eau de javel wana babanda utilisant et na bané 80 se rendait compte que bakokeki kobeba. Et si qu'on a bané 80 apparition ya ba tampon et bandi et fléau et les sous makasi tangu ba musicien na biso ba salinzembo o ya telité a collé à bonaneti. Et tout le monde et surtout nos parents au banda ko ça na ba banque centrale et na ba place à bien balinga ki bazala vraiment éclairé, base à la lumière et après hydroquinone et mimi on a pas cancer. Maintenant, on va parler dans la conférence Nabisoyo. Nous allons parler aussi des conséquences de l'hydroquinone.
Avantage moko ezaka kana hydroquinone eza avantage moko esalaka ba manzaka oyo basi ba plakaka. C'est fait à base ya hydroquinone. Donc au fur et à mesure tant basi bazo plaquer ba manzaka na bango et au fur et à mesure manzaka na bango ezo pepa. Ce qui bolandi bien et comme moi chocolat ba manzaka na bango. Alors sur ces na rosinga na ba mama o nyonso ba plaka ba manzaka en tout cas bazala moi ba retenir ya ko pakola ya ko tia ba manzaka. L'hydroquinone avantage na kaka yango wana. Avantage mususu ezaki na ba textile oyo basalela yango lisusu te. Alors toke na ba désavantage ba conséquences ya hydroquinone bandeko. Hydroquinone eza mabe totika choko. Hydroquinone azomema na ba maladie interne. Si je peux vous expliquer ba maladie yango. Tozana ba maladie neti ya diabète. Hydroquinone azotambola na ba produit ya corticoïde oyo ezala na ba pharmacie ba tubo bo salelaka. Hydroquinone azokende ti na pancréas. Hydroquinone azobebisa pancréas. Pancréas eza bololo oyo ezalaka na nzoto na biso wana organe wana epesaka bololo na nzoto. Aki abebisi yango sucre bandi komata yo na nzoto nde okomi diabétique. L'hydroquinone azomema na cancer ya sang ya makila. Parce que aza molécule wana azotambola na makila. Kotambola azotambola na makila. Kotambola azotambola na makila. Azokende kopesa cancer ya sang. Plus loin encore, l'hydroquinone azomema na stérilité. Ba mama ebele o bacha bachoko. Ba mama ebele bakoma ngebu bangela bakoma éclairage public. Et ba mama na bazamba problème ya kobota. Pourquoi? Parce que l'hydroquinone azokende ti na matrice. Apesi cancer ya utérus. Et pourquoi tous autres les hydroquinone? Parce que tous on a déjà hydroquinone azomema ba papa na cataracte. Ba problème ya misu. Parce que yemoko hydroquinone a soit kanamisu. Et tant que soit kanamisu wana on comprendre a suivi misu comme rouge. Et 2, 3, 4 semaines, 2 semaines au mona hydroquinone a pesibe fait na yo comme un problème ya cataracte. Wana eza ba maladie oyo interne hydroquinone azopesa. Toza ba maladie externe. Bisonyo soto yebi ba tampon oyo ezo beta ba maman na elongi. Ba papa na elongi. Ezo déranger vraiment population makasi. Ezo mema na ba vergeture, surtout des produits cosmétiques. Ezo mema ba produits cosmétiques ou pharmaceutiques wana ba tube wana bo salelaka. Azokata banduta mike na nzoto ya ba maman. Et yango wana biso to déclarer na Congo mobimba totika choko parce que ça mabe. L'hydroquinone azomema na ba ne ba bouton. Azomema na mauvaise odeur na nzoto. Et vous allez remarquer que tant muto atie choko akoma zei solo moko boyeneti moi zei na nzoto na ye. Yango na biso ONG l'Horizien tolobi tika choko. Alors, dans la conférence Nabiso Oyo Tozo Lobele là traitement préventif. Qu'est-ce que vous allez faire pour nakotika hydroquinone pour nakosala la lisusu hydroquinone? D'abord, il faut bolongola non, côté là eza état d'esprit. Choko nazomona on dirait ça, nga nazomona on dirait ça envoûtement. Comment yonzamba salio? Regardez, nous sommes très beaux. Et nos femmes sont très belles. Nous les Africains, tous ça tellement qui toko ils ont une race moroté na mokilio et leki race yabiso. Et tant qu'un spécialiste, ce qui toqué sur le plan scientifique, tous ana mélanine moko eza plus exagéré na ponabiso. Tous ana 70% il y a mélanine. Alors que Mindele bazanango 50%, donc la moitié déjà, et Bandundu bazanango 30%. Donc biso quel que soit soleil, botala non merveille ensemble.
azui apesi biso 70% ya mélanine. Mélanine est un organe oyo et produisera mélanocytes dans le corps. Maintenant, mélanine, yango coloration bomona. Oyo bomona, yango na mélanine. Coloration oyo bomona. Maintenant, organe on a mélanocytes. Ce qui est amouké, ils ont un problème à moi. Nous avons créé les Africains. Atine biso na climat moko équatorial, climat tropical et dans un équateur. Na climat tropical nous avons bayebaki ki na tie batu wana ba noir wana pour moi ekozala makasi et mélanine na bango ekozala élevé. Maintenant ba combat obino bokomo sala eza combat mon spirituel. Bo combattre Nzambe. Donc Nzambe abi bon na tie en Afrique. Yo lobité ou s'adapter au bité ngana koma mundele na climat tempéré ya Europe. Obi bona longo la couche moko ya peau. Au fur et à mesure ozo longo la couche moko ya peau ozo bebisa le poso na yo donc okoka ko supporter les sous moi na biso ya Afrique. Je voulais vous dire dans la conférence oyo grandeur ya Nzambe et ça vraiment il faut tant mususu vandi au télémisi elongi na yo likolo au komisi Nzambe. Ya komona ya kosala ba africain ya kosala biso na loposo mwindo. Et ça pour moi c'est exceptionnel. Pourquoi na koki ko convaincre bino muke? Na pour na biso c'est exceptionnel. Pour na biso c'est exceptionnel, le noir mélangé avec le rouge et ça la couleur epesaka. Le noir mélangé avec le blanc et ça la couleur epesaka. Le noir mélangé avec le bleu et ça la couleur epesaka. La couleur, la peau noire et ça le berceau de l'humanité. Je ne sais pas si je peux avancer encore. Ok. Mundela Zarazo Bate, Tango Vandaka, Alobi non, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourquoi Alobi l'Afrique est le berceau de l'humanité? Parce que à comprendre la peau noire, et ça peau moko ekoko bimisa ba race nyonso ya mokili. Donc peau noire à koko bimisa blanc. Peau noire à koko bimisa le rouge. Peau noire à koko bimisa boy. Et pesanga métissage ya noir na mundele boyebi ba métis. Mais ce toke métissage ya le rouge na jaune métissage jaune est compliqué banate abimaka mundele. Alors tout ça na pour moko photo garder ngo. Tout ça na pour moko photo protéger ngo. Et ça na pour moko photo soyer tout choyer ngo. Et ça na pour moko photo adorer yango. Il faut comprendre que tout ça unique na monde. Parce que na meki côté la carte ya monde un quart ya ba noir. Tout ça la mingi te to kanza to mingi na mokilité. Ba mindele, ba jaune, ba rouge, ba les kabiso. Alors, la peau noire est comme une voie à disparition. Et comme une au capi, et comme au limois, et comme une plante au Angola, et comme un peu au limois. Alors, la peau noire est comme une voie à disparition. Voie à disparition comment? Je ne suis pas un raciste. Vous traitez comme un raciste. Donc, la peau noire, bah, comme il y a un métissage. Et que la mine était, c'est de protéger race au tête au limois. La carte. Il y a mon homoni étant qu'un chercheur, étant qu'un dermatologue, un scientifique, alors il y a mon homoni a déclaré campagne Oyo il y a 6 mois, tina décembre, tika choko. Souci n'angeza, il y a que valoriser la peau noire. Souci n'angeza, retour à l'authenticité. Bah tu vas comprendre que nos ancêtres vivaient sans choko, babalaka. Nos ancêtres, balingaka basi ya kitoko, bazalaka bachaka choko te. Na lingi complexe wana elongwa na mutu na biso. Na lingi tozala biso. Tozala ba noir, tozala ba africain. Alors, étant qu'un africain averti, nakoye bisabino boye. Ngana ONG L'Horizien, to proposer qui bino biloko eza bio ou eza naturel.
Pour moi, quand on fout un savon, est-ce que ni poudre pèse et en mode, il y en a tout. Il y a pas un peu, ils arrivent à moi, tout le monde a dit si une année, 10 ans, matin. Libumu, hein? Naïba, au sala n'engé ni po esilisa yo potalibu. Rhumatisme. Au parola n'engé ni po rhumatisme, po ba rhumatisme keseni. Ba rhumatisme au buno bozolo bela o to éviter. Mais so yeza nyos. Au parola ngola na sens nini, hein? Po esilisa yo ba malade, mais ba diabétique. Ndeni mutu akomela ngo ya komela to akopakola kaka po diabète si la merci. Ouais, na lingi na yeba po na produit ngola. Mutakosa elango eza oyo hydroquinone ebetiye aziki ziki ana posa lo poso na ye ebonga ezonga ndenge zalaka ou soit oyo alingi que asaila hydroquinone te ana posa a garder le poso na ye pour que hydroquinone eye la été soit ba tampon eye la été. Bo expliquer ngai eza juste pona ba oyo ba za ba victime ya ba tampon ou bien oyo azana ba tampon te alingi te tampon eye la ye na vie na ye. Bo expliquer ngai yango. Merci. Cible. Eza po oyo ezare pas balbinos na ba bébé et bino pe ozanango. Alors tozana po na po sèche. Tozana po grasse et tozana po mixte. Maintenant na ba étude on a salaki sur Angola. Et na kende mo musika bakoko na biso ba ko salela moi si so akoti wale. Toki kumbi babanda ozo Angola na mafuta mbila ba potier na nzoto. Babanda otala type a poter. Donc so akoti kaka ba pakoli après 6 mois. En tout cas moi si so rabimi abandi kongenga. Et na kende ki na labo to meki ko sala ba étude screening chimique babengango et to sali ba étude wana to meki ko tala ndenge nini to koki ko tsango pour tout type de peau. Et to zwa kingola to adaptango na ba peau nyonso. Mutu aza peau sensible au sali langola, mutu aza na peau grasse au sali la mugola, mutu oyo aza na peau sèche au sali langola, mutu aza na peau mixte a ko sali la ngola, pas de problème. Donc to za na ngola oyo za papaye, to za na ngola oyo eza traitant. Oya papaye eza pona batu oyo bazana moi teint clair. Teint clair. Oyo traitant eza juste pona batu oyo bazana ba maladie ya peau. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser ngola sans ozalana problème ya peau. Ozanuna problème ya peau te. Osokoli eza gam na yo obandi kopakola. Donc j'espère qu'il a englobé ma question. Papa, pour na ngola kotika tete. Ngola eza science okil tete so kotika tete. Problème ezani. Est-ce que au sali la kangola gamme mobimba. So au sali la gamme mobimba et ça va prendre du temps. Ceux qui maladie na yo sali 5 ans au moins. Tous en a bâton magique dans 2 mois et si là non. Ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que tu as renouvelé les cellules mortes. Il y a pour nayo. Et yozo mon année c'est ça la démena 4 déjà sous ça la musala non. Et par après il faut apparaître et au remarquer et bah problème aux anango ya peau et aussi là. Donc c'est un peu ça. Alors nanga que moi musika pour na aider binobo qui est sous la question. Conférence na biso tozolo belela o eza naturel. O eza bio. Parce que nalingi kakate bo se dérangera parce que ezana mutu mo benga na Canada abi singa na problème pour mengola awa moye comme ezati na tunier ozana orange kende na supermarché. J'espère que beaucoup koma bato ba ozana orange abi oui na mona na supermarché na bikende na supermarché zo orange na lobi bozana tomate kuna ya mbuma oui tozana tomate ya mbuma na bizwa orange na tomate ya mbuma kende na pharmacie na luka argile verte argile verte j'espère que boye bien était kamaka plus na poto na ba pharmacie ake asombi na ebise zwa ya moto chamuke na argile verte et comme moi pâte aux jus ya tomate aux na jus
il y a orange au sangisi au bandi ko pakola place ba tampon eza en tout cas et aussi les ça tampon et aussi sa tâche. Alors pour aider aussi net hydroquinone à memaka na ba acné les boutons tozana pembe ya ba mapasa tozana pembe oyo ya ba mapasa babenga kango tobenga ngo argile mabele oui tout voilà oyo ba batiaka ba mapasa soki ba mapasa ba botami ba pakolaka bango wana mabele wana argile wana pembe wana okosangisa ngona citron obeti pat obandi ko pakola place ba bouton ezali. Je vous assure dans une semaine ou 2 semaines ba bouton ekauka. So moni ke ba bouton no esilaté. Au salé lingola ba bouton esilaté, oye na pesio adresse ya l'église ou alimité on a oloki pasteur moko wana a délivrer. Parce que formule on appelle ça vraiment magique. Et ça très magique. Alors tellement on parle de la peau et tozana ba fruits belé. O ezana bandako na bino, e ezana lupango na bino, e ezana na avenue na bino, bonyataka yango. E mo pe oleka na yo buki yango. Par exemple, na repese exemple mutu nyonso nde toza wana nzela, tokata mama makasa tomate. OK, mon moni yango ka l'occasion de l'autre na habité sur sala biso penini. O kata mo bois qui paye. Mais eza plante moko très efficace pour un traitement ya mukusa ya nzoto. Okosale lango ndenge nini parce que batu oyo on parle de la dermatologie. Maintenant na on même mabino na dermatologie eza phyto. Ou eza naturel. Okozwa makasa na biso wana ya tomate wana ozwi mwa quantité. Otokisi on a mai. Mai kokozala 2 litres. To tokisi yango ozwi otiango na so. Sokola mai wana ta ekozala moke wana 2 litres. Yo sokola yango et salela yango 3 jours omona mokusa nyonso ekosila ya po. Na lingi te bo se dérangeaka na oyo etali ba maladie ya po alors que vous avez des solutions na ba parcelle na bino besoin solution na ba village na bino na banzela ba balabala na bino. Alors place na mona que Dieu est grand et loko na lobango mingi. Soki tokangi misu tofongoli misu biso nyonso tomona ba couleur verte na ba nzete eza différent. Bon meka expérience wana ya otala matembele ana verte na ye. Soki totali lila la nzeta mbila azana verte na ye. Soki totali bilolo ezana verte na ye. Nzambe asala biloko nyo ba vert nyonso ya kokanate. Ba mama balambaka bayebi. Concombre ana vert na ye. Mbika azana vert na ye. Matembele azana vert na ye. Bitoku azana vert. Donc Nzambe aza tellement makasi. Et en plus nyonso wana sala kango pour na être traité biso. En dehors ya ba maladie interne, o ngana lobele la dermatophyto. Il y a plante naturelle. Alors, tu as une utilisation concombre, non? Tu as un problème de vieillissement à peau. Moi, je ride, et comme je suis bango, au moment que âge est poussani, moi, je ride comme je suis belé, tu peux saler la concombre. Concombre, tu as râpé. Après avoir râpé concombre, tu reçois tout ce moment que tu as poto, tu plaqué, tu as plaque nelongi. Au tient elongi pendant au moins 45 minutes. Après 45 minutes, aux huiles miel na yo. Et ça naturel. Miel pur. Aux huiles au pakoli, place oyo, ba tampon et comment vieillissement ya po ezali otobenga barite. Tokokende moi musika na ba nazo mema ba mama na biloko oyo basalelaka na ndako oyo eza si simple. Alors bato nyonso bazwa problème ya banduta. Ba mama babota parce que tozana ba vergeture oyo eza dû na ba produits cosmétiques. Tozana banduta oyo eza dû na
mais amaigrissement ya peau ya nzoto ozaki nene okondi brusquement omona banduta esalaka ozalaki moke okomi pour monene et banduta pe esalaka et batona bakosalela baformule oyo eza naturel oyo eza bio nalobi te keka nazala égoïste mpo na savongola non conférence oyo toye koapprendre bokozwa ai bozwi ai tokosangisa ngo na vinaigre ezala ya pembe ozwi ai otuti ozwi vinaigre otie mwa quantité ata bouchon moko obandi kobalola yango ozopakola chaque soir le soir avant de dormir soko omoni ke oza molongani oza na papa bamarie en tout cas bokosalela yango na ntongo soki papa ke mosala otiki appliquer ai na yo place bavergeture ezali osali yango pendant 1 mois 2 mois 3 mois et okomona bavergeture na yo nyonso ekosila et ça prend du temps en tout cas. Alors bamaladi oyo nga na cité te ya peau omoni oza concerné opposer question na yo comme ça ngai na répondre na ba question na oyo nyonso etali eza naturel et changement ya balai de beauté oyo bozosalela soki bosalelaka ngola te en dehors wana boyebisinga comme ça je vais vous répondre. Merci. Sango malamu babombaka yango te ça fait longtemps tobomelaki bino sango malamu ya agence de voyage Safari Travel oyo ezomema ezosunga bandeko congolais na mboka Chypre oza na mwana na yo alingi atanga jeune congolais diaspora mema ndeko na yo na agence Safari Travel, agence de voyage trop sérieuse. Frère Nabisson Benjamin ayeko pangusa pinzoli na miso ya bandeko na biso oyo ba eskrokaki mingi pona ko faire voyager bandeko na bango na mboka Chypre. Safari Travel ezali malamu pona bandeko balingi ko se migrer na mboka ya Chypre ya Union européenne. Safari Travel ezali ko faciliter bandeko na biso pona visa étude na mboka Chypre. Safari Travel c'est trop sérieuse. Diaspora bonyokamaki mingi na ba dépense pour nous faire voyager bana na bino pe bandeko na bino na mboka Chypre. Tala solution yangoyo avec Safari Travel. Soki bolingi bo contacter ye bo bengi na ba numéro oyo. Agence na biso ezali sérieuse makasi. Confiance na moi na mboka Benjamin ezali agence pour na biso et pour na bino ba congolais. Agence Safari Travel ezali sur place na mboka Chypre. Na mbongo mukie pe na ngonga mukie bandeko na biso baza na Chypre. Safari Travel pour nous et pour vous. Soki bolingi bo contacter biso na Kinshasa bo benga biso na numéro oyo. Safari Travel to CPI. Oui, allô, madame, bonjour. Oui, madame, mais c'est quoi vous ratez? Et ça, quand on a bandal City, avenue Pati, numéro 325. Non, je sais quoi vous ratez, juste dans la pharmacie. Ah, au moins, la paix, on a tout ça, les polos, l'essentiel. Et ça, vous mettez quoi vous ratez? Ah, vous avez. Merci beaucoup. Mosanto yo, onisanga loboko na yo. Zambalolo azosale, azosale. Zambalolo azosale, azosale. L'essentiel pour mon nuance. Nous avons tout spaghetti, nous avons loso, nous avons pantex, nous avons jus, nous avons sol. Donc il y a dengue à Paris, Belgique, London. Moi, on a pour tout nuance à Anaki. Vous avez la numéro de téléphone 097
83 43 746. Ciel vraiment. Cliente, satisfaite. Merci. Thank you. Eye bino batu oyo buzana posa botinda biloko na bino ekoma na kisasa na ndenge kaka botieli bo hésité te agence eza kaka moko Zibe service ya José Baïla agence Zibe service ya José Baïla ye wane azalaka mundele te azalaka mutu mwindu na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga Zibe service eza kusala musale awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police Zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te toza na Angola toza na Brazza toza na Mbanzango toza na Matadi toza na Boma toza tinaka lesi bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete ekomi na kezo ya ngai angaki nona meka kozwa iliano wana en full donc de doza boya en famille docteur oza spécialiste na mambo etali loposo po tokomona ke no mutafanya ndako atie ba hydroquinone atie ba hydroquinone bima boy ah mon frère Mikolo nana ben donc baloba ben bon je n'arrive pas à comprendre à définir les mots ben au peut savoir une différence entre le mot ben na choko ce qui bouquet c'est nezali donc différence entre ben na choko ça c'est ça ma première préoccupation. Secondo eza deuxième préoccupation ezali les lobo et mutako loba oui na bandi ko appliquer ngola donc il faut na appliquer ngo pendant combien de temps ou bien il faut qu'on applique ngo donc libela na libela ce que ça libère de ça peut-être moi ba temps on appliquer ngo te conséquences que vous allez soutenir je ne sais pas donc on applique ngola plusieurs fois au salle moi ba temps on appliquer ngo te est-ce qu'ils ont la conséquence. C'est ça, tout ça dans le droit pour que je n'ai pas question ça pour Baxamsus. Merci beaucoup. Le beli me fait à éclaircir pour Nalina Tuna. En général, ma foute non sont éclairci saka, ils ont contenir hydroquinone ou pas. Pour la mon arabe, ma foute à Moussous balobi, ils ont éclaircissante mais sans hydroquinone. Donc ma foute à Nyons tout ils ont télisa et bengami ils ont hydroquinone ou pas. Question en gaïana. Question. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Yves Ipan, Super Promo 243, chaîne YouTube. Voilà, on a une question par rapport à Savangola. Tout le monde a plus bande konabiso, utiliser plus Savangola. Tout le monde a publicité, tout le monde a rappelé solution pas bande ko comme majeur. Alors on a tout pour na mineur. Est-ce que mineur pas gros la Savangola ou soit un enfant nous comme bébé, il y a moi, 1 à 2 à 3 ans. Conséquence, est-ce que Zali na moi na oyo, Azali pe na ajoana muketo tuni. Voilà, merci. On a la question encore. Muto ya outi Amérique, Soyebissé, bientôt France, ce sont des argots, ce sont des langages de la rue. Il y a balabala. Bloko tokoko banda olobaneti balangi là, si je peux dire. Donc ils ont un terme ni dermatologique. Maintenant Choco il a ici côté là. On a un terme na biso. Mais terme en français il a ici éclaircissement, blanchissement ya peau. Mais ce qui est au Sénégal, bazana kombo na bango pe babengela choko. Donc ole kaboye, ba beti eloko na bango wana, bango mo bayebi ke eloko wana la kisi choko. Donc
Pour na choko, eza loko yo terme oyo to utilisaka pour na to comprendre que mutu wana azotela. Atie choko, apakoli ba produit ya hydroquinone, apakoli ba produit ya makasi. Ya mwana to lobaka terme wana to tia choko. Alors, pour na ben eza terme plus quinoa. Donc eza mutu mo ya sokoli na ye atie mwa poudre na ye na ba 17h azobima yango nde to benga ngo pain. Ne pain wana elakisi te ke mutu wana za choko to mutu wana za asali blanchissement ya peau non. Ben eza osokoli na yo lati na yo bien ozwi mwa poudre na yo mwa ba 17h obendi mwa ben na yo. Donc eza ba terme moko je peux dire de la rue. Et la dermatologie, le terme oyomi balé les yeux existent. Mais sauf qu'il y a choko, tout est en pour qualifier bateau oyo bazo tela. Bateau bazo kuma ndele, bateau balingi ba corriger nzambe, bateau balingi akoma Ève, akoma Adam. Donc ya linga zalani mundele. Yangona terme oyo choko. Choko so ke na ope moi musika ya ne moi li cho. Neti moi ko chola. Ah, choko. Tant que les kana carnaval là au gara. Tika choko mususu ya episo dans tika te. Mususu. Donc toyo ki belé na zela oyo. Nde to tamboli awa. Alors papa journaliste ben et la kisite ke mutachaka choko. Ben zagaga muta ala sokoli na ye bien, atie moi poudre na ye, ala ti bien, atie moi mafuta na bien, moi solo parfum bien abendi ben. Mais choko eza ne choko eza kotela donc eza mutuyo ateli awa nyonso ya yeba kento c'est comme on dira ça la bourse donc ya mona nde tobengi choko toki pona ba méfait et éclaircissement différence entre produit produit nyonso ou eza éclaircissant et contenant hydroquinone ou pas. Il y a l'éclaircissement bio naturel. On est par exemple carotte, madame. Carotte et télisaka. Et télisandéni, il faut tout à carotte. Il faut tout qui sa carotte na yo très bien. Ozui maïwana jus wane gobi mawana. Obandi opakolango au côté là. Au mata au kita au côté là. Il y a des produits bio naturels. Oui, salami à base il y a orange. J'ai orange na utoye bisabino. Maintenant, pendant 1 mois, 2 mois, au côté là. Donc, ils ont un produit ou éclaircissement bio naturel. Alors, ce qui est ok, éclaircissement. Oh, bango bazoko manaba mafuta na bango. Éclaircissement wana eza ya faux et archi faux. Eza arnaque, si je peux dire. Donc, comment? Mutu oyo osala mafuta base ya carotte. Il faut avoir une plantation de carotte. Pour s'éclaircir la carotte, mais effet pesate. Non, effet, on a dit pour s'éclaircir la carotte, effet exaté. Oh, il y a les ans naturels, ou on salé dans la lobby. Aux années, on a conséquence. Parce que déjà, dans la carotte, à sala UV, rayon ultraviolet, ou les ans naturels. Donc, oyo ego, ça le problème, t'es na soleil. Alors, produit on va dans le marché où il va commis les ESA éclaircissants sans hydroquinone ESA marketing. Pourquoi toujours qu'il y a des marketing? Parce que na meki ko ça ba recherche na bango nyonso ba industrie nyonso oyo ça là ba produit à base de carotte. Ata na mitendi ya bazana plantation te. Surtout qui na Congo central ba na plantation mon côté ya carotte. Si on a tout na carotte on ba yela bango na butu to na moyi. Parce qu'il faut que vous ayez une plantation, tout, on a fait un exemple, moko, na ferme, pour comprendre bien. Exemple, il y a Kulongongo, sucré. Sucré, on a une plantation, des plantations, il y a canne à sucre. Donc, ce qui est moni bilan, on a une plantation, des plantations, canne à sucre. Donc, ça veut dire, parce que ça, c'est la produit chimique. Parce que ça, canne à sucre, on va transformer en et commis au yotobengi sucre. Alors, qu'est-ce qu'on a bateau pour saler la mafuta à base, il y a carotte. Et
mafuta na bango omona colorant na ba tentango neti carotte bazui pe bakosi bino bazui solo carotte et omoni carotte hein so osali na mafuta ebima pembe et puis ma couleur ya carotte te lokuta soki bokotisa on a labo vous transformer carotte abima pembe akopesa nde solo carotte donc bino bazui ba imiter toke bato bazosala mafuta base ya papaye. Oui, papaye to eza nango. Biso pe to somba ngo ya to sali nango la papaye eza nango. Mais orange, il faut to zana plantation ya orange. Parce que orange eza éclaircissant ya makasi. Mais na tamboli na tikali omona te plantation moko boye ya orange ya société Songolo Pakala ezati. Alors biso nangola awa ceux qui produisent na biso herbe so etiaka moins teint clair parce que ngola aza plante moko aza éclaircissant. Bino nyonso akosalela na bomwana basalela bino ngola etelisa makasi poussière nango. Ozui poussière nango sangisa wana mafuta mbila, ozui moi citron ka moke otie po ebe bate. En tout cas etelisa yo olinga te. Et biso siko plantation ezate mais tozana banzete na Équateur. Il y a des plantes et des plantes il y a ebele na Équateur oyo biso totindaka et Mesha Kazawa Paki Mirozwa ba poussière Angola na usine aya ala kisaba Angola comme ça ba mona oyo biso to salelaka. Alors maman mafia zami na cosmétique ce que za monde oyo za contrôlé te za monde cosmétique donc tokobola mukana tongo abi asalile éclaircissant azua sokel bino hydroquinone tanga kana sima so ozui mafuto bakomi sans hydroquinone mais éclaircissant tanga na sima comment so omoni bakomi benzène de thiol moins 1,4 c'est l'hydroquinone benzène de thiol moins 1,4 et ça hydroquinone. Si on a commis benzène kaka de thiol ka pamba et ça peut hydroquinone. Si on a commis parabène de benzène c'est l'hydroquinone. Ceux qui ont commis HKI et ça abréviation il y a hydroquinone. Et ceux qui ont commis parce que bison na Congo awa ceux qui ont salé produit na yo commis ingrédients au salé en tout cas dans OCC et collecté. Malgré tout l'histoire OCC tout boka na mais côté wana mo na moi muké. Ba contrôler moi côté wana moi muké ba là ta moi lunette ba contrôler na adresse na emballage l'étiquetage. Alors ce hôtel m'a foutu muso ba commis na bango hydroquinone te mais zo ngoka fula ngona zolo. Ce qui est bêtisier mutu ce qui ezo soa on comprend que mafuta neza éclaircissant mais ana hydroquinone na kati ko sale la tout. Okokende lisusu musika ozui papier duplicateur na yo zwaka mafuta wana sopa tika ona moyo yo bima okuta papier nyonso e indi ezana hydroquinone mais les éclaircissants. Et ceux qui ont lingi ozui savon na bino ba savon na bino oyo bon ça les là ba savon oya pembe wana na tanga kombo te génie zwango sopela mo mafuta na yo tika on attend au mona hydroquinone ce qui est taché comme chocolat pour comprendre que mafuta wana osalela ezana hydroquinone. Donc c'est un peu ça. Donc maman ba produit nyonso éclaircissant majorité les eaux contenir hydroquinone na kati. OK. Différence entre différence entre Ngola ceux qui va bébé va gros salé là Ngola non to comment moins de 10 ans moins de 10 ans à partir de 10 ans matin en tout cas va gros salé là bango Ngola pourquoi parce que les anticorps na bango déjà na po na bango comme kokoma déjà un peu mieux selon les études pour le bisoto salaki pour na mais nous avons un savon pour bébé tout ça pena crème et ya ba bébé et ça na ba mususu baza mikolo mais baza na peau sensible basali la kaka mafuta ya ba bébé na savon ya ba bébé et bato wana to conseiller bango basali la ngola na biso ya mikolo te bako kende basali ngola bébé et ça na savon nango et ça na crème nango. Merci. Tout le monde qui m'a produit en OP et mon dans le marché tout le monde pourquoi
ça envoie tout le monde dans le soutien dans le marché. C'est ça. Sur qui la nzoto mobimba pe na makila. Aza produit chimique. Produit chimique nyonso et ce qui la ka l'estomac. Produit naturel né mutu et sur qui la ka l'estomac. Comment par exemple? Batu nyonso baza na problème il y a infection. Sur aujourd'hui 5 makasa pai pai, autoki siango na 2 litres ya mai. Autoki siango itikali 1 litre. Ozo mela vers na tongo, vers na pourquoi? Vers na tongo, vers na pourquoi? Quelle que soit infection aussi là. C'est quand on se poser la question, infection on a ici les. Au moins il temps meli l'estomac à tourner à quelle place au malade déjà à traiter yango, pas naturel et ça la rappelle. Au gros melango, au gros soit neti matembele asili sa pongi. À tous les insomnies nini soki obandi komela jus ya matembele to banyo ya matembele en poussière alors que l'estomac balusi a qui appelle sur pongi olali. Contrairement à produits chimiques nyonso oyo chimie sala yango musala na mo basala pour circuler na makila. Na pesi exemple soki ozomela bazo beto tonga na babeta ngoka kana makila. Produit nyonso o basali na produit chimique et qui n'a kaka na makila et tambola kaka makila mutu moko te akosa bino kaka o ndeza naturel yango tourna na l'estomac et qui na place où il kako kendo contracté eza produit chimique nyonso et bomaka excès ya produit chimique nyonso produit pharmaceutique nyonso et bomaka parce que excès ya hydroquinone tango osalela yango et kendaka na makila tango circuler na makila nzoto mobimba et dépendre na ye hydroquinone soki ya monine place à okevana na matrice avant na matrice a sur cancer ya utérus parce que eza batu mususu baza bandimi ya hydroquinone eza batu mususu bakobaka na hydroquinone et eza na batu mususu balendisaka moninga mpo na hydroquinone ndeko oyebi ke soki yo okontinue na hydroquinone te obeba oyebi ke beauté na yo ezalaka so otendi oyebi ke so oyini eza biso mpe mibali misusu tolendisaka basi na biso bakoma na choko ntango yo ozolendisa mwasi na yo mama mwasi apemba akotisaka ngongi te mwasi apemba akotisaka ngongi te akotisaka na bafourmi te siko ntango yo mobali deja olendisa yo oyo babota ye na nani mwasi apembe ntango yo ozokumisa mwasi na yo azokontinue kopakola et akozwa problème molécule wana okende na utérus avandi akasali cancer et okoluka mabota koya te to soko ozwizem baavortement moko eza précoce. Bon, pour la rareté ya ngola sur le marché là eza ba technique na biso ya commerce eza technique commerciale et tant qu'il y a un directeur et un marketing et na sala ka moi rareté il y a produit na biso sur le marché neti boye toza rareté ya produit à marché parce que to nga to lancer produit moko mususu sabanga d'ici là ezobima eza crème na savon et yango to linga to limwisa na muke ya na ye pour ya ne aza tellement ya le nez to limwisa muke et en plus tant to ko tsara rareté tant to zongi sakango sur le marché les produits na biso et où la raté ici la bambala moko donc pour la rareté ya eza ndenge na biso tout ça la et la stratégie na biso ya marketing non eza sur le eza na marché mais sauf que biso to stopper na production na sauf que na ba supermarché nyonso Galaxy GG métro ba supermarché nyonso okuta savongo leza osomi na pese ka exemple moko oyo na uto sombango na Cosmopolis na Victoire na uto sombango wana na ngana la sabatu kaka na bilili ke so okoti a osomba so okoti a osomba so okoti a osomba donc produit na chez partout dans ma pharmacie et tout mais biso na usine awa to arrêter dans nos fabrications na ngo pourquoi parce que to lingi to koti na arrêter pour to lancer produit na biso mususu sabanga. Alors pour les albinos, j'adore les albinos. J'adore les albinos. J'aime les albinos.
Et baza batumoko baza na pomo incroyable. Et pour na bango eza soki olingi obima dermatologue ya lokuta te kosana kosala produit ya baalbinos yo kosana kaka ke ebima na tv ngai nasali produit ya baalbinos tala mpe makale rezelo baza na po moko il faut bozwa temps baétude pardon baalbinos basalela ngola te ngai naboyi nanga baproblème parce que ngola ka ya pamba oyo ya poussière ozomona oyo ekoleka mutu na mutu akosimba ngola ka ya poussière oyo sosangi mafuta mbila opesa binosa bandi osalisa okozika donc baalbinos bamafuta na bango ezalaka eza tobenga yango baspécialité boyebisanga oyo amona mafuta baalbinos atembola mosala combien hein mpona fondation mbwinga Texas. Donc, on a compris. Mais ceux qui ont une vie à Zawana, à sa journaliste et après écrite, à quoi il s'abino que ma foute à n'ango est rare et mon en a peine à passer. La majorité est importé. Alors, biso siko ONG le Haïtien, na bolingo to sanango pour na balbinos et to ko type labo to ko type petit, to salela. To salela bango ma foute oyo eza vraiment uniquement soki ozala ngola albinos yango ezala uniquement mpona baalbinos mais yo mutu normal kosalela ngo parce que baza na po moko eza très compliqué mpona bandeko na biso baalbinos nayebisaka bango mingimingi batraitement na bango ezala mingimingi bazala na moi te mwa parasol na ye mwa chapeau na ye mpona kobatela miso na loposo na bango baza na vraiment na po moko eza très sensible. Bon, question mosusu ngola pour un traitement ya peau pour un hémorroïde plutôt oui ngola c'est un savon magique ngola c'est un savon miracle c'est un savon exceptionnel il n'y a pas un savon au monde plus qu'Angola je insiste et pourquoi on insiste à Angola parce que nga na mona miracle ya Angola ngai moko na mona miracle ya Angola kaka na fikiri kuna na mona miracle ya Angola Ngola asilisi mbasu akawisi posa pota ya mbasu ekawuki Ngola mama mwaza eli bunene buso kuna bapesi Ngola ezalika ba agent na bisowa bapesi Ngola bandi kopakola et dégraisser libumu ekiti Ngola topesa yango bato tona ba témoignage moto azaki na rhumatisme apakoli Ngola ba fulfulu na yango wana azopakola rhumatisme nda esili moto azali na mutu pasi azwi Ngola fulfulu atiki na mutu avandie après 2 heures mutu pasi esili et Ngola azosisa hémorroïde comment okozongoka muke atana mwa mafuta mbila na obaki après 3 jours et c'est pas la magie. Et moi, je suis dans 70, bazawa 60. Je suis dit que je savon. Oui. Savon munganga. Si je ne me trompe pas, maman, chez moi, pour le fou. Azua Tchango Namino, point. Hémorroïde P. Et Sili, tous les Nabanini, au Bali, Kosalama, Badiari. Donc, Eza Yamo, Nadaptango, Nakilelo, si je peux dire. Dans la quotidien na kingola na pesa mon sens mosusu donc ils avaient qu'à former le maman bandosa de la biso nga na zua mon na quotidien mon sens mosusu donc ngola azama kasi pour nous traiter hémorroïdes. Bon, j'espère que la question c'est oui pour la brochure on est en train d'écrire viens d'ici toujours comment sur la médecine congolaise on est en train d'écrire sur la médecine congolaise comment avant l'indépendance et après l'indépendance. Avant l'indépendance, comment nos ancêtres, comment nos ancêtres utilisaient et traitaient la peau? Et comment nos ancêtres traitaient Nanzoto? Parce qu'à l'époque, avant Mindele Baya Namboka Nabiso, il n'y avait pas des hôpitaux. Et traitement parce qu'il n'y avait pas de médicaments aussi. Si pas produit par pharmacie paysanne, il faut se poser la question.
bakoko na biso babandaki kose traité ndenge nini yango wana nazwi na livre nazokoma la médecine congolaise avant l'indépendance et après l'indépendance. Alors na brochure wana tokomi ndenge nini avant indépendance bakoko na biso babandaki kosalela oyo ezalaki naturel oyo ezalaki bio oyo ezalaki na kati ya bamapangu na bango oyo babandaki kosalela na baveni na bango na bamilanga na bango babandaki kosalela nini wana ezali baquestion oyo tose pose kuna na kati ya brochure to ya livre na biso wana toke mwa mosika ntango mondela ye akutaka bakoko na biso bazalaki kosalela nzete parce que nga na oyebisa bino na minute oyo nakoki kobeta tolo nzete aza mama na biso nzete aza papa na biso. Pourquoi je parle de la forêt maman, je parle de la forêt papa? Parce que ne vous avez donné son bout so le ndunda te mateme so le mateme te donc on est bilo mo onam est naturel malgré tout ba poisson na bino. Alors toki tant on a le banzete aza mama aza papa nzete aole sa biso so toki musika nzete aola li sa biso omoni ba mabaya wana babeti batolo wana nyonso ya nzete donc so nzete ezala été batolo wana nga beta mati na lingi na livre wana tozo koma importance ya nzete o mundela kutaki koko na biso azo salela ba ancêtre na biso ba salela soki okufie nzete wana ba mpe kundao donc nzete la plante azo landa biso partout donc ba otona cercle ba okende kokunda yo na nzete. Alors na kati ya livre wana nazo pesa nazo valoriser nzete pour na olakisa bino que la sans la plante hein vie ezate parce que oxygène no bino bo pemela oyo neto vandi mo pepe zo le ka ezate nzete to kata nzete to mona so bo vivre vie ezate sans nzete sans plante il y a pas la vie wana na kati ya livre oyo biso tokomi tuye sikoko lakisa ndenge nini esprit na biso ezalaki ligoté par le blanc ba bebisi biso esprit na biso tango mundele aye alobi te nyonso ezaka pembe eza te malamu nyonso eza pembe ezaka malamu na métier na biso thérapeutique na biso ezalaki il faut la taquiter de rouge tout la telamba rouge pour obanda traiter bato banganga ngombe à l'époque bandoke ngabango babande ko traiter azui argile vert ozoka neni mutu pasi azui ye abaluki asali au moins rituel apakolio au mona mutu wana après 30 minutes abiki wana tokomi na kati ya livre na biso sikoto ye mundela habité o eza mabe bosalela o ya biso alobi bon ya biso nyonso ezaka pembe exemple liboso asali bopito opito na biso ezaki na basanzete ya tongi bâtiment azui blouson ya pembe alatisi abi sainteté ezande na blouson wana kobika ezaka na blouson wana expérience moko soko ke na opito oleki onga médecin leki yo moni mwa fièvre badi osila puna blouson wana alati ya pembe alakisi biloko nyonso eza ya pembe eza ya malamu. Majorité ya ba médicaments c'est blanc, n'est-ce pas? Oui. Majorité za la pembe. Donc déjà atie biso esprit mo na mutu na biso ki tango zomela aspirine wana mbala moko yo zobika nde akotisa biso na mutu. Amemi biso ke so lali na mbete hôpital bazongisi yo mai nde ozobika. Donc eza eloko yo tozokoma na livre na biso tozosala siko différence wana. Sikoyo na kati ya livre na biso wana papa boromona na sali différence parallélisme wana et na est-ce qu'on a comparé na tuni pourquoi pas mélanger le thé à la fois pourquoi tout que na Saint-Joseph thé ba koke hémorroïde thé na produit pharmaceutique tuyé kaka na Saint-Joseph bureau ya praticien moko wana a traité hémorroïde a baki yango obiki pourquoi tout ça la tête fusionner médecine wana il y a l'ancêtre na biso na médecine moderne pour samisi yango. Donc c'est un peu ça dans le livre ça et boromona biloko nyonso ba ancêtre na biso basala babando salela kala
bokomona banda ozwa oyo na oyo basangisi moto abiki bokomona pe na médecine moderne batraitement nini oyo elekaka mpo motu abika. Donc ça fait ça. Merci. Na moni yango vraiment te je ne sais pas mes confrères journalistes boza mais nazo sentir binote, je vois que des caméramens, mais je ne sais pas si vous êtes là. Il n'y a pas de questions, il n'y en a plus au comment. Ce que les sous-soutés peut-être tokoki koleka na litamo mosusu mais place oyo ba panzi sango bazali maloba ya koloba ici la raté. Kutunde bango bakoma loba tant ezana no tokoki koloba te. Bon, je ne sais pas. Bon, vu le temps aussi, on n'a pas le choix de kokiko chiter moi donc je remets la parole à docteur Richard. Ok. Et nous sommes presque à la fin. Et pour de petits conseils, numéro Nabisueza, nous tenons sur Oyo Aza Poussa ya Rokomela Biso. À Rokomela Biso na 084 24 029 57 084 27 084 24 029 57. Wana eza numéro na biso. Et na koko pesa bino moi conseil moko ya muke. Et bon se méfier na ba publicité. Bon se méfier na ba produit oyo ezobima. Pourquoi nazolo baboye? Parce que publicité mutunyo sozo linga teka. Alors nous avons moi ba stratégie à marketing ya makasi. Mutunyo sozo bima pouf sans hydroquinone. Et botalaka, botangaka, botalaka ba notice et bozora moins de temps. Mais ngai étant qu'un dermatologue, na conseiller bino tant que munganga, bosalela oyo isa naturel, oyo isa bio. Bosalela oyo isa vraiment naturel. Et bozala complexité na rotela. Et heureusement, Patunyon son amonia wa mutu achoko azati. Alors net bino na bobe bité. Satan cosmétique à côté la binoté. J'ai pas avancé. Satan cosmétique à côté la binoté parce que azalara vraiment permanent on a sur côté la maison cosmétique. Amen. Ah guetteo. Salé la hydroquinone, salé la hydroquinone. Moutoana ako sabino, ako salé la pembe azaki toko te. Ba vrai Joe, ba vrai chéri ezaba au bazar noir. Alors, bon garder le poisson nabino authentique. Bon salé la moi savon ya bien, ou eza naturel. Bon salé la mafuta oyo eza naturel ou eza bio. Alors, micro eroleka kalamingi te toto silisi impression à conférence on a moko les cas devant caméra apesi impression. Mais mutema na place Simba les place na pesa pour. Amen. Donc biso na bino ba Rwandais tozana lien te même cosmétique. Amen. Yanko. Même lien dermatologique tozana lien na bino te. Yanko. Alors bande on a biso bazana ST courage biso a tosali conférence mais ce botalibé les a couleur vert. Donc tozo kanisa bino place boza na babitumba et tout makila ezotanga pour na biso tosala conférence malam. Alors tout solo là est déjà na muto aza chargé pour na faire d'essai na solo là na général wana donc na osala au moins moi 2000 savon nga donc quand ça na tinda mo na est kuna et parce que na yebi na guerre ba infection ya pour ezara moi mingi ba mai ba sali la rezala ya bien alors sokola mai moko ya libulu moko se bani donc to tinda la bomba savon wana et ba sali la yango donc courage on part d'essai mais biso na bino ba Rwandais Mundeleza, même cosmétique. Donc, savon nanga ekende Rwanda te. J'insiste, ekende Rwanda te, savon nanga. Donc, je dis et je vous remercie. Dieu, na pesi binombo te na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël
Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela. Et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokanga mina université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 Tayena kosanga nanga libosa mozambe Salelanga yeso yeso Salelanga yeso yeso Salelanga yeso yeso Salelanga yeso yeso Undelanga yeso Undelanga yeso yeso Undelanga yeso yeso Undelanga yo Bisenga senga sanga londe Nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesi moko nini ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesi moko nini ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesi moko nini ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Nale bibi ya bisenga senga sanga londe ye Lokota nga yeso yeso Lokotanga yeso yeso Lokotanga Jésus kotikanga ite Lokotanga yoyo Tombolanga yeso yeso Tombolanga yeso yeso Tombolanga yeso yeso Tombolanga yoyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga lisa Mesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chiroko Chiroko Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina Opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina moye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela
nalingi mobalo yo